Bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Tu tous sur là ensemble, kakande tous sur la Ranabino. Nazana li solo moko papa mama Simba na bokebi. Na kolinga o landanga vraiment bien, landanga très attentivement au comprendre le komoko. Maman na biso azana Manchester na Londres. Maman bengi na des shows Denar TV mama zolela. Maman lobi des shows kakandenge na zotala o miko nyonso na TV. Na comprendre belé ba émission zo sa les osunga biso makas kaka ndenge des choses lo ba oye komelio e komela ba misusute yango na lingi des choses beta lisolo nanga pesa conseil nga ba escroquenga mais ba escroquer bande ko misusute yango na lobi landa bien pour o comprendre lobi ba ya ko escroquer yo te ndenge ba escroquer ki mama na biso problème eza boy tozo be la problème ba tindiker ya ba tindiker. Et ça va t'indiquer n'y sauter parce que tu voyager trop nanzela va t'indiquer mais et ça na ba mususu ba t'indiquer te baza juste ba escroc ba misusu pe ba banda musala bien mais cop et sili cop et baby les mal les ana biso ezanini so ki cop et baby ya tika au lieu continuer kozwa ba mbongo abatu po ba problème elanda yo kata pour ne pas ba problème elanda yo mais biso ba congolais tozara mutema munene atako pezo simba lisusu te yo continue kozwa ka bambongo wa batu nasuka ba problème ekoya batu ba kokome belé okokima na binde komso alia ki bambongo wa batu ya ba voyage jusqu'à tel point akimi na mwasi na bana akimi ndaku po menace et ye tina ndaku na ye du fait que simba ki lisusu te akima asundola mwasi na bana akenda kovanda na ville mususu atiki mwasi na bana 5 akimi. Pour la nini asala ki cop a voyager mutu moko amoni ondiri cop ekomi ya ye nzoke zaki juste chance a tenter ka chance ami bengi tindiker zwa bambongo batu a voyager mutu te na simanango e yoma ye akimi asundela mwasi na bana c'est pas bien to landa lisolo ndeko tozolo bana kombo ya Denis Sylvestre Zimputu. Ndeko oya koma na Angola Denis babenga kaye Dinis na portugais ndenge mama lobi na ebite bino batu bokenda Angola mais ou fala tout lingua yango te voilà donc Denis na Angola babenga kaye Dinis mais kombo na ye mobimbeza Denis Sylvestre Mputu soki na ngambo Angola bakobenga ye Dinis Sylvestre Mputu ndeko yo aza tindiker. Maman eba ki endeni, maman lobi des shows, nazali na besoin na benga neve nanga akoma na Londres. Mais to bande ko luka mutuni na kosunga biso na ba démarche. Na mona ki camarade nanga moko na Londres maman na bango ayaki. Nde na tuna ki camarade, bosali ndenge ni po maman aya na Londres. Nde camarade wana pesa ki connaissance na tindiker oyo na kombo ya Denis to Dinis. Mama ayeko pesa tindiker mbongo. Tindiker alobi boy. Na kose lo ba démarche mais avant to banda makambo nyonso. Na na besoin opesa nga $1000 ya ko banda dossier $1000 na copie ya passeport. E banda kindengo wana. Mama lobi des choses graves. Tindiker azali na Kinshasa. Mutu bande ko travailler na ambassade de France. Alongwe na ambassade de France batindi ya kesa na Angola. Yango pe monsieur Denis oyo soki Dinis yepa longwe na Kinshasa alandi mutu na ye ba koperaka na Angola bake na ambassade ya France na niveau ya Angola. Bref ezaki ndenge wana abimaka Angola Kinshasa ba démarche ba voyage ndenga banda osala bato. Alobi na mama pesa $1000 na copie ya passeport. Maman lobi des shows, tozali na mbongo, en fait, tozali na passeport te. Tozali ici passeport express. Obi passeport au sal samba mbongo ebele.
maman asali passeport bazui $1000 maman akoti na Western na Londres ache $1000 batindeli Denis na Kinshasa basali na copie ya passeport ya neveu ya maman na biso azaki na 22 ans neveu wana ifolaka voyager ye wana 22 ans batindeli Tindiker passeport copie na $1000 batindeli ka Tindiker mbongo boye chose grave numéro Tindiker elekaka susté yango tolobi ya des fois kope bandai na ngoko simba mais cop soke baby faut pas qu'on continue ko zo ba mbongo abato. C'est des problèmes qui vont accumuler après. Ba problème de ko ya ko kota na sima nango. Nde kwa $1000 akimi. Amona na susté. Maman meki ko toucher tantine à Londres oya lakisa ki Tindiker. Tantine à Londres abinga pe na zozwa yete batu mingi pe ba bengi balobi bazozwa yete. Mais moment batindela ki maloba non batu ba pesa ki o $1000 na passeport na copie ya passeport en fait bazo lukayo. Ya zongi si abati kanga $1000 c'est quoi? Ya $1000 c'est quoi? Mbongo abatu yo zimbongo abatu lo ba $1000 c'est quoi? À l'époque à 2016 $1000 c'est beaucoup d'argent. Même à un moment où tu as $1000 c'est beaucoup yaya. $1000 c'est beaucoup. Tindiker azong sa maloba $1000 c'est quoi? Bref, maman lukaka Tindiker depuis 2016. Téléphone ebunga. Wana yaki kope sa réponse na sima. Landa oyo kalisolo. Maman lobi des choses to lukaka ye na ndenge nyonso amona na raté. Tindiker a 8 mois juste après qu'on soit $1000 batindeli copie ya passeport à bunga. Et yeko koma na ba 2017. 2017 maman eko raisonner abi to tindela ka copie ya passeport na email. Nde ayeko benga na famille na Kinshasa. Botindela nga email o botindela ka copie ya passeport na meka ko komele. Nde maman eko komela Tindiker email ango maman tindi ba preuve na ye tout email ango. Email maman komela ki Tindiker yango. Akomi mbongo na ngai. Kombo na yango wana. Denise Sylvestre ye wana Zimputu. Wana na email na ye Zimputu ezate ache 74 ndingo mwana na chelio. Mama na biso atindeli ye nani message. Alobi azongiseli abi Gisèle. Pardonnez-moi nazalaki na ba problème. Nalobi boye pesa ngai kimbota na ebite kimbota wana nde ngolo bani stadi bon. Pesa nga identité na yo complet ndenge mama pesi na explication mais komi kimbota na ebite kimbota bon. Totanga ou ezali. Alobi pardonnez-moi Gisèle nazalaki na ba problème. Nalobi pesa ngai kimbota na yo complet. C'est que pesa ngai identité na yo complet. Avant le 7 juin na kotinde la yo mbongo au nom de Dieu merci. Voilà. Preuve yango wana. Alobi na otinde lombongo au nom de Dieu. Dieu yango pe komi ya de amuke na ebite soki pe Dieu ya. Bon, tout ça kuna te. Au nom de Dieu, au moins agir au nom de Dieu, nazo tinde la yo mbongo na yo. Maman lobi des choses depuis to solo la ki na ye, eza juin so otali na sa le 24 mai 2017. Voilà. Depuis 24 mai 2017. Wande ba yeko kuta na kimara na 2016, tant maman yeko komele na 2017, nde azongsi réponse a. Azongsi la ki maman réponse wana. Alobi na kozong selo mbongo na yo à partir ya wana mama meka kozong sela ba réponse na sima mikolo po ba solo na no ba continuer ko solo la alakaki mbongo azotinda te mama koma boy email ele ka suste a bloquer mama na email a bloquer mama na téléphone a bloquer mama partout yoka webi ki mutema mabe futara te ya ba mbongo abatu eza bien te soko zumbongo wa mutu ko pesimbite zongisa nde kwa kimi na mbongo mama na biso yango mama lobi des show meka ko belela na minute ya Akima depuis 2017 a tout ça na 2020 Akima ra 2016 ba yeko kuta na 2017 Akimi 2017 tout ça na 2020 papa o ya Akima suite ezati yango tango to sa be mission boye oki ko yeba ye keba oki ko kuta na mutabo epasa la voyage ya mwana na yo ya mobali na yo ya ndeko na yo faites attention yango toujours ça eza pona ko alerter yo okeba surtout bandeko o ba libanda tokeba
amela bambongo batebele ezaka apona mama te mais tolobi na compte ya mama poto oloba ya likambo intéressé ye na mama na biso mais batu nyonso bazoluke batebele baoluke akima amona na rate akima na bambongo yango mama lobi de show belela kaka ndingi ozobelela quelque part ba solution ezomona na belela ye côté azali kolo likambo abunga likambo na ete bande kope bakoyeba ye ameka kokomela nga na email na nga ndenge tokomana na ye ya chanza numéro a bloqué na numéro abungisa ba trace mais maman aza na email na ye chanza te même numéro bando sola na mama tango apesa ki mbongo na 2016 ti lelo même numéro ezo sala même numéro même adresse email o basola ina mama na 2017 même adresse ezo sala ça dit yango tozobelela ndeko kote okozala soki okolanda lisolo na yo yaya luka obongisa eza très important na vie ko bongisa eza très important que okima batu balobelaka o mabe c'est pas bien et sali mawa pasi na soni mama na biso azo regretter mama lobi des choses belela ye abanda ikoya même na Belgique ayebi ke mama na Londres ya koya tourner na Belgique tout la mwisi ya zaza azongi Angola azoya sans trace mama lobi des choses na sali effort na luki même ba ami na ye na Facebook na meki ko contacter ba ami na ye soki to soli na ba ami ezonde ba ami soki ba pesi rapport au moins ba mo ba ami wana ba se retirer na mama c'est comme si ba to wana ba osola na mutu tel azo luka yo azo tuno pona boye na boye soki ka ba to wana ba comprendre que ya mamba mbongo ba se retirer na mama et chose grave maman lobi des choses na sola même na ba famille na ye mususu ba cousin na ye na ba téléphone moko aloba portugais aebisa maman na biso c'est mon oncle tika koyebisa nga makambo c'est mon oncle akatela maman phone mais c'est ton oncle mais oncle na yo ayibi bambongo abato luka oyebisa oncle biloko ezoloba mana kombo na yo eza bien te luka osilisa na bakolo mbongo maman lobi des choses ndeko na wana akatela nga téléphone abi kobenga nga isusu te eza mbala suka c'est mon oncle mais ngana kondima te oncle na nga zo escroquer batu mbongo babenga pona oncle nanga na kobenga oncle nanga na ko signifier asola na bato ano liba bando luko partout pona boye bazo luko partout ça fait pas du bien asola na mususu soki cousin na mususu soki ba parenté kaka en fait ba parenté ya famille na ye ayebisa ye nga makambo wana etalinga te a bloquer maman ça dit mutu mo azolinga ko pesa réponse te par rapport ya type oyo ça dit du fait kazana banyonga bato ebele akima azipana aboma ba trace maman lobi des choses même na Facebook na ye moyena komele sur ezate c'est-à-dire a bloquer ya so muta bloquer na Facebook ozoite so a bloquer na WhatsApp ozoite a bloquer maman partout yango maman lobi des choses belela bandeko obozo luka bobengisa bandeko na bino na poto to na bamboka nyoso yo zali toke bayaya okomona pe longi aboye e ko solliciter yo ou bien yo ke ko solliciter mamba voyage ba olia yo mbo yango tina to sa ba émission soki to landi mutu na ba façon ya boya ko salele émission ça veut dire aboyi ko coopérer soko boyi ko coopérer kolombo ngwa ko lando na ba manière tout oya za nango posa landa yo c'est ça kolombo ngwa ko lando na ba manière tout po oboyi ko coopérer mais soko coopérer na kolombo na ndimite ke kolombo ngwa ko ya ko luko na ba émission na ndimite ka ya ko luko na ba connaissance no ya ba Facebook maman na biso azo regretter ndeko na kombo ya Denis Sylvestre Zimputu kaa ndenge na lakisi oyo ye wana Denis Sylvestre Zimputu oyo akimi na mbongo wa mama depuis 2016 bapesa ye mbongo amona na te akima bakutani na 2017 alaki akimi ti lelo sans trace mais jusque là azo continue kozwa bambongo bato baza ebele na kombo mutu moko tanto na sima ndenge na sali émission okoyoka ba musuba ko bima ba kobenga même problème to ki kozonga na ba même problème pour na même monsieur alors ils ça la bien te yaya cop nyoso ezarane bandel mais soki cop ekufi tika oliba banda kolanda yo na ba façon moko boeza vraiment pas du tout digne bambongo bato oyo zolia yo zo sepela mbongo passe mais yo lengo na tamu ki osepeli ça fait pas du bien maman lobi des choses belela ye e ko sala bien maman sengi côté yo kozala quand to ça qui mission sous solution zoamaki côté okozala maman lobi même numéro benga okozwaye même adresse email bosolo la ki ezosala yondo bloka ya yo nyos
a bloqué maman na WhatsApp, Facebook, makambutu, baso la kai suste et sali ma wapas. Na soni pour la niko za mtema mabe ya boy. Pour la niko za mtema mabe ya boy congolais abo maraka congolais. Congolais abo maraka congolais et sali ma wapas. Na soni yango maman na biso lobi des choses na landaka o ya trop. Na landi masolo sali ebele na yoki ndengo beti masolo mususu pesi solution beta yanga pesa conseil yango tolobi na suka ya conseil ya tanto sa be mission bo yeba nani olingo ke pesa mbongo est-ce que ozana ba garantie ya kolanda yeso ka kimi parce que ti mama ya kobelela na niveau émission garantie ya kolanda ye ezate ayeba ki na sima camarade yango tolobaki likambo ya connaissance ya camarade ba connaissance oyo ebite ke bana ba confiance ezanga tina ba confiance ezanga mutuna makolo côté yo ningo kendo pesa mbongo ozana ba garantie ya kolanda ye soki makambo nimbo sale simbite et koza aka pona ba tindiker te tuzana ba dile belé to sala ya ba mapangu ba voiture et le voyage ndenge tolobi est-ce que ozana garantie ya kolanda mutu wana soki akimi c'est ça pourquoi to sala émission oyo. C'est-à-dire ndeko yo koza pe na problème ozo ningo pesa mutu moko mbongo. Se rappeler na maloba o de choix azotuna. Ozana garantie ya ko landa ye soki akimi. Ozana garantie ya ko retrouver ye soki azomona na te. Voilà, toza wana. Voilà oto ngai to loba pona mama na biso yango wana. Yaya zongisa bambongo bato. Yo pe soko sala musala bo yaya ezo simba lisusu te. Yo ka conseil yango yo. Tika kozwa bambongo bato. Kop nyonso ezalaka na batana ngo moko esali moko esali te mais soki ezosala lisusu te ya tika kozwa bambongo bato po lobi to ya kolando boye na nzela ba émission ekosala propre te tokopesa pe flash na ndeko mwasi nani na ndeko mwasi Ani Ilunga azalaka na Londres akenda kovanda na Israël na Tel Aviv na ebiki na Tel Aviv balanda nga makasi na Israël. Ndeko mwasi na kombo ya Ani Ilunga zongisa mbongo wa batu avant to ya kobelela pe yo avant to ya kolanda yo makambo yango zwa conscience yo moko benga kolo mbongo aza na Londres okima na mbongo na ye na Londres oza na Israël na Tel Aviv zongisa bambongo batu kosala bien oleto ya kobelela yo ekosala yo propreté. Voilà oto ngai to loba pona ndeko na biso yango wana donc benga des choses de Nar TV na basija bien to lobelango oye komelio ekomela ba misuste yango mama na biso abi des choses zwa beta po ekomela ba misuste. Merci donc na kulingana l'action image moko na suka ya mboka Kinshasa to pe Congo mobimba nzala ebeti na ndenga mukete na nyao na mbwa na mpuku baza susu na garantie te ya ko vivre na kati ya bato. Donc soko boko la même mbwa to nyao na Kinshasa mbwa no soka bemi sans que boye banzela kendaki yaya okomona kaka baleki na ye na moto bake koteka commerce ya mbwa ezosalama na RDC commerce ya banyao bato bakumi kolia mbwa ezokipe lisusu ekolo te tolanda nanu image ebongo tozonga na nsima landa image. Des motos à Bahimbo. Pardon. Mzee tama kuna shuka na hapo hapo. Ni wali hapa. Des motos chargées de chiens. Des motos chargées de chiens. Moto mi bale ba tondisi ba mbwa bake koteka. Yaya mboke komi na basi ali sekite. Mboke kufi. Nzaleza partout. Na banzi ba oloba na Swahili batu bayoka Swahili bayoki azotuna ye. Mawa. Mboke kufi nzala. Toka nisa ba parents. Na Congo yaya. Tindaka ata 50 euros pa papa. Tindaka 50 euros pa maman. Ego sunga bango. Nzale zo beta makasi. Nyao mbwa puku. Soki mbwa na bino abimi na lupango. Boyeba kiteka nyati makolo libanda lupango. Bazui. Tango ba okanga yende ngwana direct. Baketeka commerce ya mbwa na RDC. Commerce ya mbwa nzale koti. Mbonga kolia ngombe ezate. Mbonga kolia soso ezate. Mbonga kolia ngulu ezate. To remplacer blo misuni wana nyonso na mbwa. Po musuni ya mbwa.
moins cher musunyambo ande komi ko sauver tala ndenge ba jeune bazo vivre ya ko kanga bambwa butu ba okende ko kanga bambwa nyoso banda ko yenga na Kinshasa ou bien na Congo mbwa moko libomo bambwa nyoso banda omona lelo na Kinshasa ou bien na RDC mbwa le ayenga raté bakolo bambwa bakanga bambwa na bango na mapango soki mbwa na bino asalika ke rare na buto abimi wayenda au revoir à ozonga suscité yaya bakosala de toute manière bakokanga ye bakoketeka ye bakolia ye voilà autre to lo banasuka ngwana yaya soko kanisaka ba parents ata 50 € par mois et kosala bango bien benga des shows de Nar TV na basija bientôt le belango o ekomelu ekomela ba suscité numéro na ngwana gravé na WhatsApp okozwanga appel normal WhatsApp okozwanga na même numéro. Merci beaucoup. Le plus important, n'hésitez pas. Partagez votre émission. Pesa bande komsus. Yaya. Tantôt même mutuana nga kendo kosa na kati ya famille na yo. Tanka yo tinde mission. Eh yeyo. To yebiye. Tala yeyo. Baro pesa mbongo te sauver bat. Ça dit partagez votre émission. Informez pe bat musus. Soko tanga balboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows de Nar TV la réalité. Aimez commenter votre émission. Et Zala qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché par émission Ezakoya. Puis sa réponse. Ciao.